expliquer Shell Show. On va TV tata na sela mbokoni. Tamono salité lo nimabe ofanda soki wapi oyebanite elakisi ke fali mutatinda bango. Moni fali yo ki imbécilité na yeso mona po banana ba finga ba grand ba kanga ba photo na ye. Non PD. Jane biso moni fali batu na ye na bato Shell Show na lesbienne banda ki lesbienne kala Karine Mokonzi ayebi. Mais Karine Mokonzi a un niveau na yote. Mais muta yebi yo lokola biso to za yebi ki to mais to za kana bango yebi to za kana bango to za kana bango do to yebani yem tatinda ba imbécile wana yo mo fali oza imbécile caleçon rouge okweki okweyi lo kwa libato mondo okweyi ozu double crochet hyper qui t'a fait rigoler KO. Les propos tenus de l'invité n'engagent que l'invité n'engage pas les journalistes. Mais tout le monde dit banana baleki na TV après le on a tongo ba fingi wera ba fingi shibe ba fingi kofi ba fingi mama na kese fali wana imbécile musenzi akei ko sala na bango vidéo akangi na bango parce qu'on a tinda bango finga eza yete mo bela niveau que mutu maleki na TV donc mo leki na mutu ngo aza imbécile na yo pe fali mutu tinda bango poto moto mwana wana salité ya imbécile ya solo longi mabe ya mukuse ya Emoro Shell Show Emoro ma Picasso olumbaka solo je l'ai bien très bien chaud et bien aza choté parce que moi muke na musique parce que bandi musique sur na 98 sur na 2000 faire banda musique na anenini tchaba rumba de chaîne tchaba orchestre beta na bangringi ba chorale yemba donc il fait aza mukolo na musique yo tinda ba G5 ba musicien na yo ba finga papa Hervé le ba lo bien o molike ba tinda ba finga papa Hervé je sais que le bien tout ça n'a pas preuve ndenge moko ape mwana na bandala tinda bana na ba finga taka na oyano na rana ya mwana na waze kwa to abongo makambo wera sana musique ya Congo fali akosala kango te fali ye moko mutema na ye na mwasi na lesbienne na bangamba na yo na bandeko na yo ça lesbienne fali mwasi na lesbienne ye moko PD photo ça nous boye pour muto banga su muto ate siko comme siko lo bino bo banga pe batute muto banga su muto ate te ça nous ko vérité moi sinon lesbienne yo moko PD au côté le samambo wera sala te na musique ya Congo wera za na le passé oyo na fali za na kati fali ya sala test na maison mère vofu mama mbongo fuma pona nga na linga na ba yampaka soko yambi yampaka faut tout na bien yampaka okufa innocent ya na ngai okufa innocent na niveau na yo na ndenge bagolo ba respectaka yo na ndenge oza na monopole toza na charge poza yampaka ya bagolo oza sage ya bagolo tous les gaulois respectaka yo kokota na affaire eza yo te bala eto makala moto te na mitu ya bato kolinga mpe tokufa na moto ya bato donc kufa na likambo na yo moko donc conseil na pesa bango avant que le TV ko loba information mama mbongo faut vérifier batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bossali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Bonjour Nabandeko nous surtout balandaka Congo et Sengo officiel plus télévision oezango nga émission na bino bolingaka mingi émission na bino bosepelaka nango mingi Clégie chaud Clégie moto les émissions to pesaka moto mais na suka to suka na biso na lo to boaka mai na moto na biso o to pelisi un grand merci na bato nyonso to balandaka biso bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino o bolingaka mingi o epesaka bino information o bolingaka
Caméra, vraiment et actualiser Rabino à tout moment. Vraiment merci na général manager Clovis Fimpa, hein, motema maman Doris Fimpa, na Pesibino Bambote Belé, pourquoi pas na grand prêtre Maya Moto, le seul griffe congolais to roulata na Loma na Konyo surtout, to roulata on venant na Nenga Kanza, hein, et puis merci na Armel Ombo qui est derrière la caméra, merci na Berliv Ngamete na Batonio surtout ba soutenanga, vraiment merci na Bino, pourquoi pas na Maître Lion dollar rouge na katale mana peso Bambote Belé na zanga mokote na plateau na zana ndikonanga Liverpool. Nayebisi bino Liverpool abilelo ayeko rekada ozongisa makambo en ordre makambo tout faisons en ordre lelo abi oloba mingi te émission zo sala po mutu to zonga na nzela. Je sais pas si Armel Omoro fongola déjà bat ba mon invité nanga. Bonjour Olivier. Ouais, bonjour ndeko nanga show ngabe ngoka show show na rayon show toujours show na mboka. Bonjour na batutu ba hôtel biso. Bonjour na Emoro le padre Nika Boroni na chef, le roi de la rumba congolais, le roi de la musique africaine. Bonjour na ba Gaulois, bonjour na Mandiki Tende, bonjour na Matete la Gauloise, bonjour na Fenabiso, chapitre de Wampové sa motema mi manteka midor aux États-Unis. Bonjour na Masanangai, Masananga Natire Mukawa papa na Queen Ninga Mukawa motema Mamo Olive Mukawa. Bonjour na batutu bolinga biso na motema ko po biso to bena ba Gaulois o ba pelinga biso na motema. Petozape na Aden po moni mikoleza mambo Aden ya wenge bisope Aden na wenge ali donc tous à l'aise to tambola kitoko nzamba obatela. Félicitations na bureau na biso zarana ba konzi o bakamba bureau tout le monde a numéro 1 grand prêtre DG Polo musala kitoko maele ebele toujours combattu jamais abattu. Tanti Laurent Tanas ou Asimbi Communication, donc directeur de communication, Nabiso, Maman Laurent Tanas, Tanti Nabiso, Serre Nabiso, Bambote Belé, pour Zaki nous autres Zaki Bienté, le bin Amonaki direct et Kota qui sait que ça va déjà, ma bonne guérison na yo. Bonjour na Pichu Botoko, Ibou Noir, Mobile Mouindou Pe Mbinga, bon séjour na Kisangani kuna côté Bozana Papa Hervé na bama sa tout bandeko tout ya na biso King George Premier Marc Aouze Igor Lubasa Blaise Créateur ba tout équipe ba ote potonde équipe ba ke concert qui aux États-Unis ba on la peka ba ke go on est ba ke concert privé ba bin ya mboko ni Bukavu donc bana Bukavu donc bana Bukavu Papa Hervé sana bocha pena beaucoup plus rigueur na epoyi soka eza rapambate. Félicitations na Dem7 Trésor Congolo. Félicitations à Garçon Plaisir, Tracy Eleza, ya Christian Ngali, ya Nabiso, le manager, Moutamae Lamboka, ya Congo Kinshasa pe ya Congo Brazza. Félicitations pour le boulot tout. Yo za na charge ya FESPAM, ndule leki kitoko ba Congolais ba yambi Papa Hervé kitoko donc tout ça na bien ensemble. Mon général Dabira, ba yambi Papa Hervé kuna, ya Willy Etoka, na ba Gaulois tout ya Congo Brazza. Papa Hervé azaki bien réussi depuis maintenant qu'il est Brazzaville nanu bayamba congolais moroté ya génération na biso bongo na Brazza tout le monde ba soki vite Papa Hervé Panzani ba tout monsieur ba choc donc il ko ba ke faire la numéro 1 oyo Ami Tchakati pour le lo ba to ba le numéro 1 numéro 2 donc tu es moko mona omitia mutu moko omitia et ça salité. Les Arabes biso congolais mutu sala mambo ke numéro 1 numéro 2 pour beko le musu bazana makambo wana te donc tout le kato meka ko changer Papa Hervé azane la poste numéro 1 te numéro 2 te numéro 3 te yaka na poste ki asala musique ya bien na mboka polo bit soka zate biso na ba oba rosala wana na ba oba rosala te ba kende na histoire bien ba to ba otika la batika na histoire bien donc courage na ba Gaulois. Il y a mokili mobimba ba Gaulois ya Bukavu Papa Hervé sana bo se manifester pour so Papa Hervé ataye en privé ataye cachette ba Gaulois ba se manifester donc pour na biso to ane sengo makasi équipe complet o ya jet set au petit kali awa tout ça na bango toujours même moral presque Aïlo Bambote Belé Tantine Virginie Bambote Belé tout ça on a vraiment tout bossé ba réponse c'est ça yo ba réponse ba pardon ba question ça yo ba réponse c'est ça nga mais na tamé pe moki na programme tout ça awa toujours te répétera na jardin d'Eden wana dans ma campagne chaque mardi et jeudi mais vu que mardi ou tous les cas ba programme ça là quitté pour que c'est où qui voyage et songi c'est ba paie ma ba dire énergie qui tient ça bon to songi le ba boulot tout ça na barbecue
Il y a Gaulois barbecue, il y a poto barbecue, il y a tout bazar le 30 juillet. Oh, bateau va célébrer raté pas parfait. La stade des Martyrs, bateau va célébrer raté pas parfait. Na le 1er juillet na Pullman, au peut rater pas parfait na Congo Brazza, pas parfait possible sur rendez-vous. Moi quand tous les Gaulois tous en raté le 30 juillet. Deux années de concert de revoir. Après on a un mouvement et ils sont à tourner. Il y a les États-Unis. Tourner, on a pas qu'à un concert au un stade des Martyrs. Pour aussi, ça fait ma FESPAM, na ma francophonie. Pour le 28 juillet, on a la francophonie. Le 28 juillet, on a la francophonie. Le 30, tout ça, na barbecue, ba Gaulois, tout à blanc. On monte tout là, ta pembe. Ce que ça a pembe na yo, là ta pembe oyo yasika. Il y a été pembe mon robot, et bah tiens, pressing déjà té. Là ta pembe yasika. Pembe yasika en plus. Donc monte tout, le 30. Pembe yasika poto apene langa. Donc félicitations à Nika Boroni na le padre où a possible opportunité le 30 juillet na ba autorité à Mboka tout ça na ma campagne. Félicitations pour l'équipe où a mis ça programme que barbecue il y a 5 mois donc remerciement pesa fête na biso au tout au salaki na au to salité pour te bandeli to rosa sou salaki to donc félicitations n'a pas pervé le 30 juillet to ça on a le 28 juillet to ça la francophonie ben formation au eza clé yango wana. Ok, merci vraiment Nayo Liverpool par rapport à l'information to banda toujours bon to banda jamais comme tabandi lo ba faut non information bato balanda à Liverpool na si bazo comprendre que d'abord aya ka passer information à groupe Jet Set après to continue makambo susu vifia sujet ou peut-être na bengio lelo ezaki Liverpool makambo ezonginda na bagoloa ba communicateur affaire egola comme si bamsuba zumbongo te ezoyinda lora tendance azofingama tozomona ba artiste pululu ba leki ba réclamer qui va considérer bangote va considérer binote yampaka Elvis Yanfou mais ce que jusque là Liverpool a non silencieux yon tobeto yokaye pas point deviné par rapport à dossier. Bon normalement ngai na éclairci ka opinion hein toza famille moni ndeko nanga toza libota biso tout ngai nga lobe mpe vérité moni nga na sniper mikolo bapesi nga emblème oza emblème mboka na komi léopard po biso to bana ya ba soda ya ekolo ba père na biso babundela ekolo donc toza vraiment na mutema wa kita pour ton mboka na biso information mosusu moni souci na ngeza nini na eba nani yaki na information wana ke ba pesi ba Gaulois mbongo to mama Laurent tendance ale mbongo pona moni pe na kombo na ngikoti wana OK nga kombo na nga ekoti wana te pona ba bêtise to so la beto ba congolais to sara musala ki to bana ya pas pervé lelo to ko ba biso ba bêtise mais na place morote ba ko linga ko leka ndaku na c'est ça et le place morote ba ko linga yo ko leka chebino ata pa mère aleki na bino mère aleki pasa bana na ye donc on peut ça bana une opportunité si ma PCP yo opportunité donc papa vaza papa na biso maman Laurent tana ça maman na biso na ndenga communication pour tout ça na ba ya trésor pembele tout ça na ba ya edo muzamba tout ça na ba ve na biso la mitinga pardon tout ça na ba da dango bana général Fiskele le bera de Prince des Amunda wana baza bato o ba eda ka biso ba maman Fanta Fofana ba maman Magi Wembo lelo Fanta Fofana bazo démarrer nasi bato ba démarrer Fanta Fofana baza bato ba ebité ba ebi histoire to mona tinga boy nani loko na kolo ba tenga sala rande boulot bino tout bomona ki boulot to sali et bandaki nanu ba bandi na ko attaquer biso oyo ba sélectionner ki biso pototeka billet na compte ya PDG Paul Emuntu eza département mususu PDG mutazwa kibi signa contrat na BK Trici Eleza témoin couvre le Gaulois témoin Mouko Antombolo témoin yana nga analyseur témoin contrat na signa na BK et certain samedi ou ya dimanche to bandaka carnaval wana américain to kendaka to signer contrat ka place to répéter na jardin de Denwana to signer contrat na ba agent ya BK na moni Harmonie Chindo Blaise ça to saka na bango to signer contrat donc on a agent ya BK travailler qui na compte ya BK et là on a so BK ko salama ba olingaka ba benga bato to saka na masolo mais ngai na réclamer bambongo te déjà bino mo ba tutu ba otabiso na parler ba omona eza na vidéo te on a leki na réclamer bambongo biso to mataki na live mo bola te to faire comprendre ba Gaulois
botika bifingela mwanza ya ndeko musu gaulois ou ndeko musu gauloise. Peut-être ça peut être actualité na biso moko na ndenga ndakwa po tomeka kolongola na mambo batu misusu to tsona na mambo na biso. So po na bongo ça va. Mais so za kera pona ke oleki na TV obandita mususu ko finga tonton promo. Obandi ko finga ta musu Prince Mobola. Obandi ko finga ta mususu Maman Laurent Tanas. Obandi ko finga ta mususu et maman na biso Fanta Fofana. Ezo sala soni ndeko nanga. Et ça la soni ngana dokas bolokoko to mataki na live ya Mobola Teti mais ngai net nga live pour mamna sola live ya Mobola Teti live eza wana live Mobola Teta benga nga na live teki pona senga mbongo to poto senga mbongo po biso na milia ba gaulois to yebana to ba benga nga sniper ba gaulois seki naza gaulois ya lelo te na yaki po na stade de Martyrs te biso zaka déjà on a bana ndaku to défendre Papa Hervé depuis kalande ko na ngba to ata suna ndaku ba yebi. Donc tout ça da musala o po na mbongo te po na sima ya Papa Hervé to gagner ba relation ebele na mokile po Papa Hervé aza mutu moko boye lelo mokile comprendre grandeur na ye po avant ba tout temps biso to akoloba na TV ke Papa Hervé aza moto ayambo bato achara biso atembe lelo Afrique mon me comprendre que faire moto ayambo ya musique ya Congo les premiers te moto ayambo na les premiers c'est différent moto ayambo c'est chef de l'état Fachi Beton. Donc chef de l'état na biso sikoyo ya musique ya Congo c'est Ferregola ya mikolo ba bengi Ferre les premiers et Chanzaka les premiers à jour musuta musuyo les premiers na chik to zaki bongo dans musoma les premiers na bina remis les 5e. Les 5e n'a commis les premiers. Les 2e n'a pas sur les 10e. Les 10e de la classe a maté sur les 12e, les 5e ou les 10e. Donc cela veut dire que Moutotika a succès éternellement la musique à Congo à Zate. Pour succès et Rotaka. Et ça le roi Neti Mokili. La terre tourne pendant 365 jours. Pour notre jour au l'amour. Tout le net au l'amour. Nande to la lela. Donc ndé tola muka to ebité le Papa Hervé azana te poso na TV o bana ko se manquer peut-être na ba bureau na ye to na biso pe ba communicateur na ye to ba ninga ko loba na TV mama mbongo fuma pona nga na linga na ye ba yampaka soko yambi yampaka faut tout na bien yampaka okufa innocent ya na ngai okufa innocent na niveau na yo na ndenge ba golo ba respectera yo nandenge ozana monopole tozana charge poza yampaka ya bagaulois oza sage ya bagaulois tous les gaulois respectera yo kokota na affaire eza yo te bala eto makala moto te na mitu ya batu kolinga pe to kufa na moto ya batu donc kufa na likambo na yo moko donc conseil na pesa bango avant que le TV que l'information maman bongo faut vérifier. Nga sa yi live na Mobola Teti na soleil maman bongo te. Mobola Teti soleil maman na biso ya famille. La famille pe gaulois. Pe Mobola Teti ça n'importe qui ça na gaulois. O ya ndaku. De ngona to tika ko finga, to tika koloba na sima to liboso caméra makambo tali peut-être bato ba moni bato ba ebi loroté net moi Laurent Tanas bazo ko akise et mo boy bozo ko courage ba benga Laurent Tanas ne biso benga kae que Laurent Tanas a fait na poto bongo na bengi maman boni tana yo ki boy Laurent Tanas Liverpool ki na nga mo na ngai na yop salinga passe déjà maman Laurent Kasanet na ye mais est-ce que so tali na TV na ngai na makambo so le kanga na zati vite nga la salagi live a relobela mama matanga papa ndenge le kaki na ndenge ba golo ba soutenir kinga na pe ba soutenir kinga te poto za batu mais batu baleki na TV ba moloba makambo mususu ba kombina makambu ya matanga o ya ngai bokomi kwa ko chola nga na TV ta ke frère na bino linga mutango loba na TV ke o boye baloba salagi boye ba sali boye te o cholinde famille na ngati en même temps et kendenge nini na ka ya Papa Hervé Ozo mon abilo bongo tous un peu sage, tous un peu Nicolo. Donc il y a pas qu'à joie temps il y a qu'on réfléchir très bien. Munoko beta masoko fimbo. Biso tout respectera yo. Souci na biso za qui a pas qu'à na TV, abi sa biso bateau babeke. Maman Laurent Tanas sakaboli mbongo, bango ba suite. Souci na biso. Il y a pas qu'à tango yambaye. Après nga luka yambaye bisa ke Liverpool babeke, il y a pas qu'à yebisa biso banani oyo bayebisaki yo ke
bakaboli mbongo ponga ti jusque là na yebi eloko mo zo le kate na yebi eloko zo le kate même ta biso ba critiquer biso fort ba les gars ba TV na ba critiquer ndete oteka billet wana banani ka bandi ko biso communicateur oyebite biso oteki billet wana l'esprit mususu omoni ndeko na nga Christian tozaki na ba dégâts ba yaki wana toyaki na ba dorkas bolokoko ba yaki même ko assister biso ndenge toteka billet na yeba jour mo boye ezali parmi ba jour asuka to clôturer campagne tokutana moko antombolo na matsa bandero la maman tete la gauloise na masa na nga Jani Bilele to solo là na ba petit na nga moko antombolo la takine bien aleki na bise oh très ça benga siko to kende carnaval le to kota passa e kikole alataki bien bisinga l'hiver na mona zonga pana chez blanc bikuté kende ka bongo habité ndenge zo bebisa bilamba seke na okende boite fona tcha teni na nga ya boulot ponga ndo saka nga ndo teka biye kana kimono na nga ne alataka ba kimono na nga boy donc passion baninga ba moni bolinga bo chango boy te to respecter boulot baninga biso teka ki biye te poto nuire bato lelo komi bato so bo teka ki biye te o ndule na bino lipa mateko fele ndeko na nga wana tu eza mutema mabe donc tous na bolingo ya musala na biso nga na zoki na nga mbongo te na moni pe place akaboli mbongo neti biso to ba Liverpool soki maman Laurent Tana c'est vrai kabola ki mbongo c'est qu'il faut après ça biso pe mbongo ngo jamais ko kabola mbongo kabola ayebi moko na moko capacité to zande na lo ba tous les Gaulois na ba membre ya jet set ba continent biso même na Porto même na Congo ba yebi ki Liverpool ba yebi ni peut to salaka pe biso pe to ba toye le loté tu es le loté que tu es là pour le lot pour la stade faut appeler biso mongote biso to salara des gens makamba pa père vebo ebo talara biso pe biso to na terrain biso to rater que to na poto biso fana na kisasa to mona na kini ko mobela ke to kelemba okuti ba bazana 300 400 ba bio Liverpool muta pa père ve on s'impose ba no cha musique pa père ve biso sala mama makasi to raté ko la poto lo bakana ba caméra oya kini bo sa ba sentiment mususu biso to na kini to kita lemba to kita banda to kita masina to kita makala ngaba bumbu so e ba bio ke Liverpool les combattants sniper ba golo muta pa perve na ba golo ba motiver yo na ba to okuta place ba mo ba bi ke biso za ba motivateur to ba soldat ya équipe yo mo ba so ki biso 5 to kita na terrain to motiver na compte à PDG pour les monde uniquement bino ba soda ba soldat ba o amoni ke bazana énergie ba soda o bazanga kiza ba soda sodo bazanga mutu azanga kite mutu to sali campagne kitoko ba sali campagne ba ebele bon ba page ba Facebook ba page ba TikTok ba page ba Instagram batu na ba quartier na bango batu na ba TikTok na bango batu na ba Facebook na bango batu na skoto lobani il faut pas les pas futa bango eza bêtise eza makambo to tika yango to solo la bien bazwa ki biso te ke biso to les meilleurs que ma frère te bazwa ki biso ka salon PDG talaki ki a tel c'est à Liverpool et c'est ngamu Kwantombolo et c'est ngakouvre les Gaulois et c'est nga analyser na tricher les ça pe toi simaki na signature nga na signaki wana na mbongo pe PDG pesa biso premier jour na signature nga na salela kyango imagine toi nga père nga daye na kenda oteka billet faut mon quelle énergie biso la ba soda ya faire DC o bazanga na front ata mwana na ye papa na ye maman na kufi ndeko na ye akozonga kisasa ta okunda ndeko na ye do biso viva bongo na mamba papa Hervé do to ba mbila oya papa Hervé mboka tout okozala esika tout ba biyo ke Gaulois pesaka yanga moko te na famille na nga na papa na nga personnel na maman na nga ba bi ke Liverpool c'est un Gaulois déterminé et en vie pour ba bi nga musana sala ba bi ndeko na nga donc tous en respect à papa Hervé makasi conseil d'ara que biso na biso tam so d'actualité na biso ndako ba tu peux beaucoup tater siko ba ya bolé na TV pour na mambalar siko faut siko te ba nana ebisa ki ba impaka na ba artiste pour na Belvis ya fuke maman Laurent Tana sakaboli mbongo siko eloko oyo na senga na kata ba Gaulois oleba s'en prendre na batu mususu c'est comme si ba journaliste mtu ba senga bango ba loba biloba loba wana bo bengana bo sangana boluka boyeba nani ayaki na lisolo wana te déjà to jina biso ba fuite ya moto ba fuite ya batu o ba betaki lisolo ke po biso travailler ka ne singa na travailler boulot na matanga donc makambo leki na ebité nga na travailler boulot na matanga jour à concert to ke kunda père tant to silisi ko kunda père to kamona na ba ndeko te mais to tiki ba ndeko ne to fandaka
après na zonga kinde konanga inclusion na zongi na yesu kokota concert na butu wana pour na mona papa Hervé ta une minute pamba na kota le jour à concert za jour oyo ba kunda père pour père vendredi to na stade awa ezaki jour to la dernier jour à veiller na silisi mamba stade neri ba na veiller biso kota ki mo avant ba 16h 17h na jui macaron na ya staff ya beka ba pesa ki biso kutu oyo nga na zwaka na pesa do kasi bolokoko pour na beke na bolingo to saka na ngona moni ki ndeko na nga na yebiki nga na ozalate nga na ya na pokwa da pokwa ya na oya na be Liverpool dans na kota kaka na pesa ki ndeko na nga a travailler pour na honneur ya orchestre na makasi na pouvoir ya papa Hervé donc to sala na bolingo biso sala na ndeko na nga papa Hervé benga ba masa tu ba ebi nazalaka chochote na makambo oyo na bi place to wuti nesika to kende na place on to comité papa Hervé benga ba communicateur na ndako combien de fois ngazara do en même temps na za quartier mon na papa Hervé depuis kala tous les matchs to les kana bango TV boyebi ki na zanga na bova aucun jamais soira ke au Liverpool muteme swanga to na salabo ce qui peut-être to meka petoya batu peut pas comprendre que banani bazoya na mabe banani baza bien pour ba golo ba sarape maele to donc biso to ba to lelo to déjà to foncer limite makasi donc to la bena image ya papa Hervé so muto moni ngama bena ke oyo mwana ya papa Hervé ezala na poto nyonso na Afrique nyonso muto moni nga Liverpool sina mi mikolo ba pesinga bato pesinga drapeau bana poto pour na combattre ba uta poto ba pesinga ba somba yango na poto ba biloko uta Congo mais ba ba somba yango na poto donc muto somba yango na atindi mbongo ba sombeli awa salinga cadeau aye to kutani apesinga bilamba pienga mbongo to leli na matanga ebisinga na lelo ko to loza combattant drapeau na lingaka mukolo ya poto balatisa yango poza combattant bundelaka mboka pe po so bundela musique na makambo mboka apesanga drapeau ou apesanga ngo le premier jeu na Pullman na concert à Pullman. Donc félicitations à bato ba linga biso na mutema. Donc déjà to vivara na combat papa Hervé. To la ta to lire na combat papa Hervé. Tala mutation bi linga drapeau na combat papa Hervé na Paris. A fouti na ba biaye a côté na concert les mamona ki ngate mamboleka ke belé juste kutani to kena ti place ya gi loger a pesinga biloko na pesinga na drapeau pour na papa Hervé. Donc tout le quartier tout le canal TV tu as le makambo etali nango kutu batu te pour un individu mutu moko bobino na TV to ebara mutu ndeko nanga ba journaliste za mambo benga te chacun portera sa propre charge donc charge bino bo memi wana mutu oyo ebisa bino ke bakaboli ba mbongo fo bino moko bosonga pe na TV bol ba tala ser kingandi to ndeko kingandi to papa kingandi ba eke ke boada na ba souk sango to royo kapeto eba biso siko to lo bango a télévision pour nini nga makambo wana na zate nga na epesaka juste un conseil bato bazana bato ba bonga ngai mambuto le kinga ba problème bato yo oyo ba beteleki ba impaka lisolo lobi to lobi wana luka impaka ebisa ke fuite bimi ke bato po ezolo ba ma déjà ti bato na ba yo dénoncer bango peto zonga donc mutango ya impaka ebisa so mutango ebisa ba kabolo $500 ne biso peto ya to sur la square famille muto benga muto azati muto ebita na yazo sala muto ebi kamuni na sala na ta auto komi donc ngai na ça na très à l'aise na moi na papa Hervé je resterai gaulois déterminé et gaulois zanan nga na zana na posa na sala na papa Hervé to na ba jeune pepe ba gaulois ba pe na posa to sala pepe na papa Hervé liste musu to mona na ba Facebook o ezo bima ba chelbino da ba $8,000 yo Charlie Prince Nolitambu batum suswana mobola teti je ne vois pas donc ezani ndeko na moni côté 8,000 biso mwana na te kubeta masolo ya batu misu bana bango essentiel te na musique ya Congo bato bele bana bango essentiel te na musique ya Congo inclusion au moins bena mutu mo za na essentiel te mais akoma pe danger na musique ya Congo mais mutu akomi ça danger pas Hervé tout sur la vérité net hérité ya ko chambongo za mutu pas Hervé o sa nini o sala na ye nini ngamoko na biso ke ndeko nanga na salela héritier trop take gaulois matutu ba yebi est-ce dans les gars na TV na biki héritier pesanga mbongo te
pour état d'esprit dans les affaires. Na bini na gagner en asima, il y a mission congolais. Mais tout le monde a jeune monsieur soit ça pas papa va loin. Akoma pe le bato monsieur mais akoma ba faire akabarate. Faire azana mbongo te. On a ta débat qui la papa Hervé azo takia akabarate za mbongo te zo landa. Na biso que moi na wana c'est un musenzi. Moni musenzi. Ata batile bilo na mesa akoya na se. Amwana moka muke. Amwana moka muke, un petit garçon. Ah non mwana moko boyo so tali même na biso ne to bomona kake. Azana no na liste na quotité. Attends mwana wenge me kokota na ben. Ozana bente. Adem honest kazana ngo azana ngote. Ngana lobela pe hérité. Na sala pe moni ba miage ba mi demo wana soki e beta pe biso pe to contribuer. Ba tutu ba yebi. To banana miage mi demo na studio. Ah bon, voilà, on a dit, voilà, papa Hervé, Alia Gigola, voilà, hérité par Charlie Mobutu, oui, Charlie Mobutu, pour la musique, il est musique, il est simbate. Il y aura tant de papa Hervé Alia Gi, vous avez hérité à Charlie Mobutu, pour la musique, il est simbate. Vous avez hérité où tu as la Charlie Mobutu tombe, famille Charlie Mobutu Boyaka. La tombe famille boya Charlie Mobutu tombe na nécropole inkuna famille Charlie Mobutu boya donc tant boya na TV ba makamu susu pona papa Hervé tala bodé connaît mais tant bolo ba ka sa tibino nde bolo ba danger abato ba danger ba za ba histoire ba mam na bino pe ba ça donc bande konanga ba spiritus na ba musicien ya héritier botique agitation. Bon, ça peut agiter. Est-ce que l'héritage a 3 000 sur bateau, papa Hervé? Ce que les attaques, moi, on a bandal, on a salité, on a caleçon rouge, fali, on a bolobagé, ça va. Ce qui fallait, tout le bagage, il fallait dans l'adversaire. À quoi qu'on vit? Ce qu'il fallait, peut-être qu'on vit, papa Hervé, est-ce que papa Hervé, on le voit, biso. Yon dit, mais on fait, est-ce que $8,000, fallait dans $8,000 à pianga? On a makelele, azape na mbongo, on a payé ça batouté. En plus, batangoni, oya poni. Pour biso to abito na bana wenge ye moko no mwana na makilele fali muto ba string ba rouge yebite kala ta string rouge na kati yes yo monango to monango na stade yo ga esi batu yo ga esi kisasa ba kosa on ba fali la ta string rouge yo ga esi ma solane beten pam yo mona gite jour ya concert ya papa Hervé yo mona mambe sala mete string rouge o ya kundaka na sima poto koto tshai podium à stade podium presse tshai podium. String wana après avoir combien ta concert fallait longo la rapena bilamba na batune bazingaye asuma na stade asuma na caleçon na string ala taka ya rouge akunda on a poto côté ya kota Kasavu kota 13 12 14 na yebité so na esprit ya papa Hervé ki kale na ye papa Hervé va kale ya mwana na bandal la musique ya Congo na nyonso même la spiritualité aza kale na ye matutu ba yebi yango bien. Nous avons un champ à accueillir mbate. Aza mwana, aza bébé na champ. Yo mona teke ba défé zo bak samara bolongo le stade de Maxi à quel sou you arena. Ba défé comme est-ce que you arena, est-ce que y a des fiers à papa Hervé à Mikosi. A des fiers à papa Hervé, papa Hervé calculer a été. Yende muto za agité. Au moins ta sala na ba roka ba vidéo. Après ça na ba la coste ba na ba la coste ba mbongo. Yem tazaki producteur à concert à la coste mwana mwana mwa mukeko muto ba dendo yemo fali muto ba dendo lisuna banda bebe yangote à l'époque fallait otumba dendo na bandal na makele na sundi à ses côtés na bango mwana wana ya bandal mwana mwa muke to sola bien ba tout balinga ba beta le 24 juin ba anniversaire à papa Hervé yemu tenga soutenir bango. Donc il y a bébé Sarambongo pour contrer papa Hervé. Mais papa Hervé a remis Sarambongo pour contrer. Pour ça, nous poids mouche. Au moins, il y a des gens qui sont dans le stade de Marty, de présenter un Gaulois. Au Sumbara, dans le stade de Marty, au Sumbara, il y a une collection, au Kunda, na poto sima, pour passer à l'ampiaka. Le rôle de la héritier, il y a un Melidiamba, il y a un côté stade bongo, il y a un embrayement, il y a un passer à l'ampiaka. Zou, est-ce que la héritier, piaka na bango. Zou na bango na monité na matadi plein. Bon, est-ce que concert à matadi wana ils a concert ya hérité. Ils a concert ya batu soki ya union sacrée, soki batu à Lamuka, soki batu FCC. Yo mona ki ba drapeau te na concert.
ezalaki makambo ya bapoliticien bapesi bato 2000 2000 3000 4000 5000 tina 10000 eza concert na ye te akosalaka lisusu plein te moins que eza mambo ya bapoliticien bakabola mbongo soki azalaka fort yango asala plein na stade ngazongela stade de martyr kutu po stade de martyr après francophonie mambo stade esili oyebi te stade ezongi mambo bale tozela tozonga nde yaki vite yayima na toyi totali masembe sanga bale dans musique il soute musique tokobeta mais musique mpe na stade ebetamaka te oyo abeti faut stade respirer so bane ata ntango bameso mere ebetango na bapapa oyo mwa teke 2001 balekisi 2002 2003 stade ebetamaka bongo teke nde toabe stade babongisa tout le temps ndule te non stade eza mpona mamba sport bonjour papa stade ya mpona mamba sport ya teke oyo toafai na ndako na ye nabeta stade yango ekomi kaka ya osakanela soki azalaka fort takutu abeta stade en plein album ezali na moins succès bongo soki oninga na succès te boye bokosa bato te makambo eleka tu toyebi ke concert bobetaki na matadi eza concert ya bato ya FCC na Lamuka na Union Sacrée basanganaki ape ba 5000 10000 mpo yo ozwa mwa souffle mais lobisa bino te mpo tozonga siza stade mpo tozonga album na ebimi te eske album obimisi kobeta chemin de la gloire yo za sir nango yo sakana na Kisasa dynastie volume 2 ebima bato bazela ba featuring eza na ba dio ya musique ya Congo a solo yo totanga biso chemin de lifelo et même on a lifelo ba mo li place ba katana et ça ra chemin on a ba poni pour dan mutu mo sara déjà chemin lelo Hollande mishka abike e fera ne logo morote o arosala hérité kokate nyoso tout fera sala hérité pas kosala emsu hérité kosala plus que o fera et asala ngo déjà wapi so ça li plus que faut stade tonda nanu plus que nous sommes yo mono a PD mishko oloba plus que toi na oyo mutu na bino linga ko sala hérité s'attendre que il ngomona na stade soka dagi fort na wenge il ngomona na stade aza forte OK aza guide na bino yem tabandiste aza guide banani aza mwana oyo papa va zwaka basali c'est test papa père V soka comme hérité c'est faire rigola faire andimaka bayemba na ye na nostalgie sera un héritier aza nanu héritier te faire aza faire déjà faire abeta da Bercy palais des sports double zénith déjà ndima muto apesa o vie est-ce que soga yembaka na mwana na chile te mulupo est-ce que chane ngo sa succès soga yembaka na mwana wana Bill Clinton est-ce que chane ngo sa succès ayemana le padre Nika Boroni na Paper V muta pesa makambo za le roi de la forêt muta fula eza Paper V za en santé muta fula kasi est-ce que nzemba liboso oyo héritier bimela bayemba ngona na le roi de la forêt non bayemba ngona Paper V donc muta bimisa en Afrique c'est Paper V pour à l'époque on a maison mais le roi de la forêt et puis chef ou chef na ba ve flamme kapa ya bazagi wana ba papi kakol ba ve mel alias ba ve wana tout ya mikolo mais bazagi sous ordre ya fait rigola pour un respect ya boulot faire rigola babobi msa dynastie wana est-ce que pene ko cartonner pour ba poilu ba longwa Bill Clinton akei JDT akei est-ce que moi nana Bill aza poilu Bill aza poids lourd na maison mère mais poids lourd na musique ya Congo te nga expliquer bien Bill aza poids lourd na maison mère pour le roi de la forêt aza pena phénomène aza pena na kilo wana et ça le roi de la forêt la railler na papa chéri baza na kilo to za pena père na biso Koffi Olomide aza na kilo wa bimisa bana na bandala makele lelo mwana na bandala o motinda pena ke batu baleki na TV ba dénigrer Koffi Olomide baboya ba grand musicien Congo pour notre cause nos petits musiciens lelo Bill Clinton aza point na Congo te amima musicien na poto te ba bien na Cameroun te ba bien na Tchad te ba lobelaki na Arafat abake aza idole na Arafat akosa la idole na yo mais na mangungu pe déjà mona est-ce que yo de mon émission na Arafat que ngaza idole la Bill Arafat le bango te bila ta muto lo kuta créa kango yemoko auto kufa Arafat le bango ngata la vie te alobela bil mususu alobela bilote
Bila za grand na maison mère mais grand na musique ya Congo te donc là no pongi dynastie c'est qui ba longo ba ke ya Jacques Aza ni pena yembi ya Jacques Aza puissante azani puissante na mi mise na pototé Cameroun ba yebi yote Angola ba yebi yote même na Congo Brazza de yoka de tabeta Congo Brazza de yoka bila bet na Brazza bila bet na Cameroun de yoka bila ke bet na Kenya baza puissante boye ba nte na Afrique dina ces albums ya ferré accompagné na ba massa na ye doza wala kutu muto ayate ko poussa na te ko Chalibaya tepo okodenda na misiki no mabe na ba mission ba yemba ba voix ba likelele lo roi yomoko boyemba mabe JDT non surtout wana ba yemba mabe na muto ba landa po ba JDT ba bill balanda rande mwana wana bandali ya salite makelele ya solo mutatinda ka batu balinga na TV ba finga ba musicien mo bela ke chaîne mo na TV azolinga adeni ainga ko mabena ke wera na mwana wana bandali fali ya salite makelele muto ba stringa rouge mo bela niveau ke mutu mo na TV donc mo ke na mutu ngo aza imbécile na yo pe fali mutatinda bango poto moto mwana wana salite ya imbécile ya solo longi mabe ya mukuse ya emoro gel show emoro règle solo, ma peka solo, olumbara solo, je l'ai bien très bien. C'est chaud. Nebi aza choté. Aza choté nebi bato ba chocho baza makasi loko biso to bana ba soda. Naza kombata papa nanga za ki soda officier. A officier te a soda te a ki soda mo ba ventile loko papa na Zakari. Zakari na soda mo ba bon. Mo muke kasiti. Po na quand to sara na quand officier, to na quand ba il y a des soldats normal. Si il y a un camp, il y a un camp, il y a un camp officier. Pour un camp, tu as un camp officier, tu as un camp normal. Tu as un officier. Donc, tu as un mbila, tu as un mbila, tu as un mbila, tu as un mbila, na rodimina rabino ne to abona mboko ne la ti drapeau ya papa na nga ba kundela ge nango na rodimina rabino na nkotu pona na Congo na Adem ya Congo de père et en plus na père na nga sela mboko yosko olo ba ma TV tata no sela mboko ni gel show na expliquer gel show olo ba TV tata no sela mboko ni tamono a salité lo ni mabe ofanda soki wapi oyebani te elakisi ke fali mutatinda bango moni fali yo ki imbécilité na yeso mona po banana ba finga ba grand ba okanga ba photo na ye ye mutatinda ba imbécile wana yo mo fali yo imbécile caleçon rouge okweki okweyi lo kwa libata monde okweyi ozu double crochet hyperkit a fait rigola KO. Tout le monde dit banana baleki na TV après le on a tongo ba fingi wera ba fingi shibe ba fingi kofi ba fingi mama na kese fali wana imbécile musenzi akei ko sala na bango vidéo akangi na bango photo siko na tinda bango finga bato eza yete donc ndeto bi sabino boye bo éviter quand ba golo to za batu mabe o eza monde moko ya mabe monde mabe monde ba mona na raté si we chipolo ba ke mahambo fali asali na ba jibi na ba wera ba sala jana biso akoloba nini ye mwana na wese ya na PD jana biso moni fali batu na bato gel show na lesbienne banda ki lesbienne kala Karine Mokonzi ayebi be Karine Mokonzi ana niveau na yote pe muta yebi yo lokola biso to za yebi ki to oh mais to zalaka na bango yebi te yebi to zalaka na bango to zalaka na bango do to yebani nana posa dina beta ba mibalo balala yo na salité na yo na ndenge banako ya ba bova et pas vient nga Cheko Bourrompela oh bosana série na soutenir Cheko Bourrompela yo zo ya na bova cette fois-ci to misa ba vidéo no ya salité ningo za salité gel show na kale so salité ba poil salité ma belle solo ma peka solo lokola mwana wana nani Saratola lokola mwana na musoza mukuse lokola nya tongo nani o journaliste moi ça mukuse lo ni mabe ma peka solo munoko solo o musoza à côté ya fali wana ya PD o atinda bango ba finga bato pour ça là na ba vidéo kanga na ba photo donc o wanga na nokutu te to na ba preuve na yo o kanga na ba photo o moni ka linga o yemti tala lelo to komi ko finga boya mutu yana ma finga na musique ya Congo eza mwana na fali ya string rouge na yebite po batu ba finga ba mama batu yo mona lenga na TV na tala soki bo meki o monde to abo siko toke na finga siko po na moni bela ko finga siko esongi o monde pe na songi po papa fa pe ko finga mais bino bo yoka te
bato ya biso apoto babika il faut to se charger na bino pour trop c'est trop toi na mboka na biso toi na Adam ya Congo so bino ba étranger tout le monde qui est Félix Oisé quoi asengi pardon Gestak Chipoy asengi bagolo pardon abi mutabande ko tinda ya finga eza Félix Oisé quoi Gestak Chipoy déjà à lobby ndeko na biso nani pas lobby ndeko na biso nani oh je suis pas le moi chez moi nana ah moi muke Oisé quoi Oisé quoi moi muke na musique Oisé quoi bandi musique sur na 98 sur na 2000 ans faire banda musique na année nini tchaba rumba de chaîne tchaba orchestre beta na bangringi ba chorale yemba donc il fait raza mukolo na musique yo tinda ba Gestak ba musicien na yo ba finga pa pervé le ba lo bien o moni ke ba tinda ba finga pa pervé Gestak a lo bien o to ça na ba preuve ndenge moko ape mwana na bandala tinda bana na ba finga taka na oyano na rana ya mwana na Oisé quoi na zongi boto esko boto tala siko ndungu ba ke mwana wana Alexis Wesse ponga mna pese komba Alexis Wesse yo mto pese komba Alexis Wesse mna pese komba Wesse ba tutu ba Holanda ba yebi ngamna pese kombo ya Alexis Wesse pena 10 ya Alexis Wesse abanda ola la mama na bango oya kufa Alexis Wesse Alexis Wesse ye mto aboma pe kaka mama na bango wana po abano chama kele na TV boleka na TV Kiss mutu na bino fali abimisa banzembo courte joie banzembo esalaka 2 mois 1 mois esili succès wapi mede wapi nzembo mususoki oyo ndo na biso prince d'Angola auto chazemi mwana na bibi ba auto chazemi et pas prince d'Angola bientôt asobota bibi ana obota moko dynastie de kobima bibi ana nda obota zemi umela to monte pas pervé a gelena nous dynastie depo zemi ya bibi ekola le po ada sainte mwana wenge prince d'Angola grand animateur abeta zenit a chezemi donc c'est la dynastie de juka dynastie de Obima bibi moko aboti on peut avoir na dynastie de Obima après dynastie de Obima le roi bibi moi na biso azana zemi ndeko na biso wenge prince d'Angola ndesko joue on to mona sko ke bibi sko aboti non neto abongo makambo wera sana musique ya Congo fali akosala kango te fali moko mutema na ye na mwasi na lesbienne na bangamba na yo na bandeko na yo nani mwasi lesbienne fali mwasi na lesbienne ye moko PD photo ça bino boye po muto banga su muto ate siko comme siko lo bino bo banga pe batute muto banga su muto ate te ça bino siko vérité moi sinon les lesbiennes yo moko PD au retire le samambo wera sala te na musique ya Congo wera sana le passé oyo na fali za na kati fali ya sala test na maison mère vofo vous êtes siko to lo bani wera misa animateur le la Bill Clinton nana ebite Bill wana sala succès mo na mboko na komba wera ya koloba te malgré le bakoma ba ignorant ya wenge nana ebite wera azwa Fabregas na matete le Fabregas abimisa ba Ibator ba bina fili ba Patrick Beckham nana ebi angote siko yo siko fali yo le passé na yo wapi be coaliser wapi ba Ronsard Kanza wapi ba misena oba otokima na poto awa na be jour tango na Bercy na mabe biso wenge to soutenir yo wapi ba musicien na yo soki yo za grand ke wera bazo ko sa yo ne biseki fali mko na kuta ni no bete mbata je te jure jour nga na kufa na Holanda papa na ngai ba bo manga bela moi jour na kuta no elo tu na sana na beta yo ngo oza na batu oza na ba soda na ko saloka elo mo betika la histoire na musique ya Congo ye baga yango pour trop c'est trop yo rezo le giso yo tu ba TVND ba vie biso ba tinda biso mo to ekoloba ngamuta tindi ngate ngane ko sonde par ya ba grand ya mboko na ba grand ya wenge tango mona un simple individu simple imbécile otina ba imbécile no na TV baya bandolo ba ko on eza bongo o fali ale ki Kofi yo mona no fali oza le passé à Kofi et le bitatini Virginie Manganga yo mona no le passé à Kofi yo mona Kofi mutabi misayo pona mawa ya susha zaka nango ya papier V Vera Mbotali na créé moi no amuki ya bandalo ya caleçon rouge ya solo obimisaka solo mobo ya mabeso ba kiso simba batu azaka pembe no ba lobaka jour mkolo okufa penga na ndo finga ko tim mkolo kokufa yo fali jour okufa nga na sa direct na oseka liwa na yo okia pekami te uta okufa na ye da kufi na musique te to komana te na musique ya kufit o mote ka kweki na podium loko libata
ngana lo bande mukolo akufa na musique que soit akufi mamoto zibi tocha moto ofinga oto osekayo donc kombe ko tinda no poye muta tinda ka bana wana poto moni bana na tu ba finga batu bana na tu ba kisinjora bana na tu bana tala neti yo venjora yo na mo lo aveugle yo venjora na mo lo muta kufa misu na mo lo neti na mo lo likwanga nzala mo likwanga nzala za nyama mo yankele so li banki yankele na ba nyama yankele na mo lo neti na mo neti nyamo azana ba porte pique oh bakoko simete ozana samba na obika ça beb mi so porte pique donc na mo lo ye azan kele donc na mo lo neti nie o ba sumbi côté na bino ba rumu na mo kisi lo nie so zongi supa fali oza lâche oza nie pour OK lo ba nini c'est fali on pas lâche pour que si jo to finga fingo awa aje okutu adimino ya comparer okutu adimino ya comparer na muto boko comparer na yete alors que muto ana lia yo donc bo ça ba lâche bo continuer qui lâche bon mon est-ce que ba vrai lâche ba obima bon on va vrai lâche plus que bino quand c'est so bolé na TV bo loba nde boyebi ba tutu ko loba on dirait biso to foncer à limite na ndenga mabe biso débordaka to sota beta po to bana ba soda to kolina kan boyebi capacité mo na soda boyebi bien mutu donc na ko bando dimina ka bino chaque jour tant on tina na TV ngam to tina ngate na ka défendre musique ya Congo donc azano na niveau a raté mutu tuna mo na ebike ana niveau a raté pour fallait avoir ça test pas wera entre parenthèses, qu'on a rien à quoi. C'est un petit musicien d'abord. On sait quoi, biso pardonné. On sait qu'on a un problème, n'a pas perverti. On a un problème, n'a pas gaulois. Tous les gaulois, bah, l'ingaka yote. Faut yo kaka biso bien. Biso, au changer biso date, il y a un concert. Au salon conférence de presse, pour au changer concert, il y a fait date. Au les gars, la TV, pour on nier faire à bêta. Parler du peuple, to niana ba bureau à faire. Lelo na tango likambolingi faire à sungao au mikosi papa. Au mikosi, au miche na danger, waze quoi, au miche na danger pour stade yo, ozo za la moto yo, mokili zo tika la koseka oti mukolo kokufa. Mikola rotanga le 12 ya musikate okobeta. Pe robeta fara na bana na o sudden play na je chaque tipo ina changu ba refina yo. Pe biso agola to za concert ba jeune yo a jeune te pe ozana nzembo ko yiko yemba te pe ozana spectacle ko sala te ya danger testote yo ka testote ba nzembo ya sudden play na je chaque tipo ya komate ba kosa ba na kala go wase kwa c'est parolier akomela papa yemba album mobimba lelo wase kwa yemba dans nzembo moi danger et kanga Afrique na Cameroun ba yebi yo na Guinée Conakry Guinée équatoriale ba tutu ba ki na obeta mangu concert awa ya président de Dongema ba yebi yo des jours wa se ko kebeta ta na Mali to na Brazza to na Angola ta na Brazza yo no ka te ba yebi ete to solana ba golo Brazza ba musique wa se ko beta na Brazzaville te papa ça soit yebi ete gouvernement ya Congo Brazza ba yebi yo te. Donc, musique no beta spectacle no sala malonga. Tout de jours salango, les jours beta sal mo ramone no sala spectacle malonga. Ou ko ça va tout spectacle. Bilamba ni yo lata de jours lata ko lega wera na jibeto na Kofi. Souci no rapport Kofi beta stade le rôle se comparer na Kofi yo pe fo beta. En plus au beta stade na ménopause le rôle moi na mutu munene roka be ah ndiko nanga roka be stade na ménopause. Oui bien ou bien. Sérieux yo roko bana se comparer na ba wera. Mais nzamba la la raté au beti stade jour mona mona wera faire. Na mona wera na jibe. Oza poité. Peka mona ya wera ngo bokebeta ne susu jour moko président betele maboko abima kei yo tikali yo mona stade na 70 personnes. Donc ça veut dire que oza na niveau T, oza na niveau même pas ya ba musicien congolais. Yo na Congo oza wa Robinho Mundibu. Oza DJ pour ka pas ko beta guitare za DJ. Alors Robinho ba niveau mo na musique ya Congo Brazza na musique ya Congo Kinshasa yo de mona ko abeta na Brazza embaki yebi nzembo roka nzembo ni roka sala succès en Afrique exacte nzembo ya rumba exacte nzembo ni ya mwana natala apesi mwana na Robinho taka Robinho akenda ko pare mbongo ne mission ndiko na biso Isaac ma yebi yango te apara mbongo ke faire en salampia
piaka mais l'autre suki wapi bato balia $1000 pour na mutema mabe na kindoki Robinho ozano nien so bationa depuis ka lekio bationa bina file lekio bationa ibrator a lekio na parti bekam a lekio de ba roka bande mona ba Mino Abraham na ba Robinho ba petit musicien ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville. Et bon, Mino Abraham maza musicien mais muta da rapporter parole sur ya mona na bandal ya makelele ya caleçon rouge le roi ebe Mino Abraham to ba caleçon rouge ba kisi bosimba Mino to ba Robinho ba Mino Abraham ba fali bolata ba caleçon rouge so bo mi banda ko na bino hein le roi la bolinga to ke na bino boye to ke na bino bo boza ndenga mo na ba wase ko petit musicien Robinho petit musicien roka petit musicien Mino Abraham kuta mi c'est importé pour Mino Abraham il était coiffeur il y avait na biso Roger Ngando oui ba ngote ozaki coiffeur avait na biso Roger Ngando Mino Abraham na mawaya bato awenge Roger Ngando présentant JB omi okata papa chéri Suki ah pour okata papa chéri Suki vena nga trésor Selemba ana mikila poto Selemba ye muto commissaire danseur à mémoire devant papa chéri que Mino ba la luke tout bien vina omi pesa na base ba ndumba okwanza pamba ka base ba ndumba ngo ba ko beta masono par-ci par-là mais on le comment la chaîne monnaie Mino Abraham un individu un imbécile fali mutatinda bango moni que Mino Abraham imbécile roi fali aux imbéciles aux individus aux le roi muta sida aux le roi muta yo place nous na sana place nous faux sana donc dès tolo baboye bino tout ba image mi que fali mutatinda bino ba ko finga ba kanga na bino ba photo asala na bino ba vidéo c'est comme tatinda bino ba finga ba donc na fali na bino tout bo finga ba boza ba imbécile ba imbécile tia ba famille na bino ba maman na bino ba tata na bino ba bota bino ba imbécile pe ba boza ba senzi qualité suka moto musenzo na Robinho aketia $1000 to le yango faire yo moni faire amuninga fali envia faire yo pe Robinho bien que fallait envia faire yo bi que fali ba créer faire à quartier latin et pas venir biso Koffi Olomide série Koffi Olomide a fali ata et l'autre côté ni sengle alata sengle moko toboka na bandana lipapa mo bano benga ko momo soki masuwa po lipapa na bano kinango mboka na bango bangala ayenda ngo bandal momo na makolo fali teninge sala omona ngote makole bota bo makole komo pola ye fali makole komo pola makole komo bote misisa est-ce que star azarabon ola ta couper ndeni yo moni akoma ba pantalon mini le roi vena biso de fait mon VPP calé personnel ya uma pantalon minene pour makolo poli ba monama makolo ne poli o mo bisa mai o mo bisa mai salité yo mi ko to benga za très sale wa salité pose la lumière t'es pas pervé lumière biso ba gloire et lumière mon niveau donc de toi boye bo tenir compte que soko ko finga na ko finga makasi plus que ba golo tout ba finga. Ok, merci. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Une dernière question pour tout Kabwanana. Eza un mot pour Nabande Konabino qui va réclamer, qui va considérer un mot. Te mututo za considérer. Ba ebine to kutana rati. Mututo abenga DG Polo, mututo sona pichu botoko, ba tutu ba na numéro mama Laura tendance. So pour ligne Christian Ngali ozwango. Mututo za considérer. Mututo za considérer mais ben fort au sala et keseni. Tant que c'est fort, il y a sala, il y a une salité. Tant que c'est fort, il y a sali, il y a pas salité. Donc, mutu, tu as dit mutu, tu as une répétition. Tu côté, tu as mis là-bas, sombe la biso, tu as mis là-bas, bois kabiso. Aboka biso, le concert, le blesse créateur, aboka kayo, donc tout ça vient en famille. Tout ça en famille. Bah considérer kabiso makasi. So mutolo ba mon considération da c'est que yemo mi yebité net kana mi yebi na Liverpool les combattants bo sniper ba gaulois ba considérer ngate c'est que ni no be église wa yebi ba considérer ngate en tout cas lukelo nganzambe so ba nganga kininda kwa nganga pour ba considérer mais au salaire boulot conseil pe bango ba travailler à dire pour travailler dire pour pas perdre vazana nous à la carrière à moulaï à la posa ba tout peme naé surtout bateau net ba lobela raye à la posa na biso peme naé donc muta benga ni bino muta sali bino mabe asate tout ça on en a pas pervé lumière
biso ba Gaulois gloire et lumière. OK, na era ba dédicace na linga mta simba micro. Banda ko ngai kutu déjà neza boyende kona ngai kanda lowe mati makasi. Na pesika mbote na maniki tende la Gauloise, mama tete la Gauloise, prince mobola teti, na pesi mbote na ngana. Na masa na ngai na tire mukawa papa na Queen Ninga mukawa, motema ya mère Olive mukawa, les patrons de 10e service, mon abova, voisin papa Hervé, na pesi mbote na nga beaucoup plus. Na masa na nga Paul le business, mon partenaire privé. Mon habilleur privé, la pesi mbote na nga na Gilles Van Massissa, pas Roro, pas Mundele, garçon social. La pesi mbote na Fabrice Chongo, papa na Younes Chongo, na Dylan Chongo. La pesi mbote na masa na nga chinois bile, papa na princesse bébé wa. Ye boutique nezarana. Avenue Tonde, direction moi colonel na coin wana. Place to kuta na biso tout ba bière à mokil mobimba. Donc ba Gaulois et ba Gauloises. Oh, il y a bien Liverpool, les combattants, il y a sniper, na moko na radete. Na Gaulois moko équivalent à 100 000 Gaulois. Gaulois moko équivalent à 1 million de Wangila. Sur Mambaboé. Ato Tchembongo, na okete. Biso papa fait un dimé là, il y a 100 bongo. Donc, so Tchembongo, na loi, na za idéologie papa Tchembongo. Au Tchembongo, na liango, mais na voté yo, te. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission. C'était là Liverpool, Liverpool de Papa Hervé, soldat péné à Gaulois. Les propos tenus de l'invité n'engagent que l'invité n'engage pas les journalistes. Un grand merci à Armel Leombo. Un grand merci à Batuto Balinarabi. Si vous continuez à s'abonner, Gaulois, vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Moko Obolingara Mingi. On est arrivé à la fin. On se retrouve prochainement. Ciao. Obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers abosali binote a Tchelibino promotion angolais ya pamba maison Given Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.